esika nyonso bozwi libaku malamu ya kolanda biso na etandelike na bino na telefone to pe na smartphone to pe na ordinateur na yo matondi mpona confiance bopesaka biso mpona kolanda lisusu tranche na biso oyo analyse a topesaka bino bainformation vrai bainformation fraîche oyo euti kobima na oyo etali mboka na biso République démocratique du Congo na boye boyebi masolo ya politique mikolo eza mwa ya koningana mwa muke pas seulement parce que makambo ya gouvernement mais aussi makambo oyo état de droit ndenge ezotambola na mboka na biso oyebi depuis la semaine oyo euti kobanda ndeko Willy Bakonga bakangaki na mboka Brazzaville bipai wapi bazalaki déjà koluka ye disons il était déjà recherché par la justice congolaise azomonana te baki koretrouve na Brazzaville badébarke na vol oyo ya Air France bipai bazalaki kokende mpona kokende na mboka Paris avec un montant entre guillemets il y a 2 millions de dollars américains na kati ya bagage na ye na boye oyebi tozolobela makambo ya ndeko Willy Bakonga tozolobela pe ba réaction beaucoup plus je suis venu pour parler des réactions et salimi na Sénat mais aussi na ba communauté na biso ba différents hommes politiques ya mboka na biso République démocratique du Congo. Le vendredi 23 avril 2021 la séance plénière il y a le sénateur président il y a Sénat na biso le professeur Bahati Lukwebo Modeste atangi lettre moko oyo eutaki epa ndeko Willy Bakonga pour na kosenga réhabilitation na en tant que sénateur na Sénat ya mboka na biso République démocratique du Congo na boye koyeba déjà que ndeko na Rigen Ilanga Bakonga oyo azwaki place na ye pour essayer de rappeler que ndeko Willy Bakonga azalaki na 3 mandats électifs azalaki élu député provincial azalaki élu député national azalaki pe élu sénateur donc azalaki na 3 mandats na boye ndeko Willy Bakonga na 3 places nyonso oyo bavotaki ezala na députation provinciale ezala na députation nationale to pe na Sénat atikaki ba siège na ye atikeli bandeko membre famille na ye d'une part mwasi na ye et de l'autre part leki na ye na côté mususu je pense un membre de la famille pekaka na bosani je vais revenir avec la précision prochainement. Donc tous les trois niveaux, que ce soit au niveau à province, que ce soit au niveau ya national, que ce soit au niveau ya Sénat, atiaki bandeko na ye na boye ndeko Willy Bakonga l'air bakwili na justice na mboka Brazzaville. D'abord, la justice, parce que c'est les services de sécurité Moutekangi. Toujours le paix, pour la ligne, les avis de justice Moutekangi, les services de sécurité Moutekangi. Les Willy Bakonga, Bakanga, qui n'a pas service de sécurité. Pourquoi? Parce que Essegeli Oyeba, que Namboka na biso République démocratique du Congo, montant maximal au Moutou, Aboki Kobima, na la frontière d'Abiso, le maximum c'est 9 999 $. Ça veut dire target il y a 10 000 $, soko leki 10 000 $, ou comme il y a 10 000 $, au koeli déjà mibe ko esengeli e kangayo. Pourquoi? Parce que au komi ko sala au babengaka fuite de capitaux. Esengeli montant maximal au koko de déplacer nango soki komi plafond eza 10 000 $, pas plus de 10 000 $. Ça veut dire esengeli za 9 999 $ tina se. Mais ndeko o Willy Bakonga alongwe na mboka na biso ake na mboka msusu na montant ya plus presque 2 millions de $. Les autres sources pe baol c'est plus de 2 millions de $, parce que sur total sac wana ndenge tonda ki wana ba 500 wana ba brique ya 10 000 $. Donc si je babise ba les autres ba senga ba sunanga brique moko ya dollars ezaka 10 000 $. Ça veut dire chose en 10 ça fait 100 000, chose en 100 ça fait 1 million, ça veut dire ezaki 200 briques. Mais total sac wana formule na ndenge ezalaki, je pense que c'est plus de 200 briques. Mais ba service de sécurité ya mboka wana pe ba monaki ndeko Willy Bakonga azokatisa na mbongo batalaki montant ya mbongo wana c'est une masse, surtout que c'est en devise de ko bima mboka na bango te c'est ezalo ko fuite de capitaux o ezo salema, surtout que le montant n'avait pas été déclaré légalement. Ezana mboka na biso ezala pe na mboka Congo Brazza. Bongonde ba service de sécurité ba tirani sonnette d'alarme ba moni que te monté ebele boye est-ce que ils ont financement terrorisme aux années kokota na mbongo ebele za problème mais ko bima na monde za ki problème ne bisika wapi ba kuila ki est certainement makambo eleka ki ba meki ko solola mais simbité batali sie liboso ya mibeko sikoyo ndeko Willy Bakonga le bakangi wana asengi pour réhabilitation na ye na Sénat. Les asengi réhabilitation na Sénat ndeko na ye Rigen Ilanga Bakonga oyo petit frère na ye azwaki ebonga na Sénat
ake koyebisa président alobi eza eloko moko ekoki kosalema te po a déclaré que eza faux et usage de faux oyo ndeko na ye Willy Bakonga alingi asala, surtout que na ngonga oyo aza poursuivi par la justice mpona makambo ya détournement de deniers publics na makambo oyo etali makambo ya gratuité de l'enseignement. Mpona nini ndeko Willy Bakonga alingaka koyela kozonga na assemblée na Sénat? Parce que alingaki asalela lokola mwa immunité moko boye, parce que toyebi yango malamu ke ba sénateur na biso ezala ba sénateur ezala ba député bazalaka na mwa toloba ndenge nini mwa basunganaka so bamoni moko na bango akweli likambo balinga koleve immunité te. Pourquoi? Parce que bayebi que te jour moko ekoki mpe kokanga ye na boye mwa sympathie wana basalalaka les uns et les autres esungaka bango bazala mis hors de danger par rapport na makambo ya justice. Omona basengi immunité baye esimbi te ti justice elembi nango bureau esauve moko na bango na boye tour oyo ndeko Ilanga Bakonga aboyi. Mais on a dit que beaucoup plus Ilanga Bakonga te, mais ils ont des réactions. Il y a André Kimbuta Yango, ex-gouverneur, il y a vu la Kinshasa, les sénateurs, à l'obligé et c'est que les la bino makamamo parce que vous voyez toujours là on a André Kimbuta pour le gouverneur il y a les cas il y a vu la Kinshasa Mouloudiaka. Je l'aime pas pour son franc parler à l'obligé et l'okowana et koki ko sale maté Willy Bakonga a koki ko zongate. Pourquoi? Parce qu'il avait 3 mandats électifs na province, na national et na Sénat, mais atika ki yango nyonso po akende kozala na gouvernement. Na boye asaleli a évoqué jurisprudence moko po na kana ye moko. Alobi kete ye moko azalaki élu député national. Mais l'air ye a opté député national et provincial. L'air a opté kozala gouverneur ya ville Kinshasa atika ki makamu nyonso wana. Atikaki mandat nyonso wana akipaki yango lisusu te ata kolère ba révokaki en tant que gouverneur moyen azongela ebonga na ye ya député ezalaki lisusu te. C'est une jurisprudence oyo ndeko Kimbuta a évoqué par rapport ya likambo ya ndeko Willy Bakonga koloba ete ndeko Willy Bakonga a yusu kozongela Sénat te ni ebonga na ye ya Sénat ni ebonga na ye ya Assemblée nationale ni ebonga na ye pe ya députation provinciale. Pourquoi? Parce que soki otiki mandat na wana opté pona likambo mususu na kati ya gouvernement, ça veut dire que mandat non okoki lisusu kozongela yango te ndenge André Kimbuta alobi. C'est une jurisprudence siko etikali na bandenge ya banzuzi balandela soki makambo ndenge modeste baati alobi les affaires de famille et mi régler na bacour et tribunaux. Donc et comme iloko la situation moko garde na mboka na biso. Mais je vais aussi parler de la réaction de certains hommes politiques azalaki pe candidat de la République, président de la République Ndeko Gabriel Mokia, qui parle de l'acharnement sur le fils de le Grand Équateur, Kolobaete Ndeko Willy Bakonga et oh bazosa likolo ya Ndeko Willy Bakonga, je m'excuse, et ça acharnement comment on a été Ndeko je m'excuse Lokondo Aritoma Lokondo Aotiko Kufa. Comment on a été Mbanda Aotiko Kufa, comment on a ce que Willy Bakonga Bazo Kangaye Bongo, pour la Makamwana, c'est de l'acharnement. Ninda l'obité que 2 millions de dollars, wana, et Zalaki ba économie nae, Ninda l'obité que 2 millions de dollars, wana, et Zalaki Mbongo Zaki na Momo Panzi, pour la Ninikaka, Makambaba na Équateur, Bazo Bimisango Boye, il parle de l'acharnement. Bon, je sais pas, et ça va vu Nabino Natikeli Bino Bino Boza, Nabo réagir dans ma commentaire, Nabino par rapport à l'Ikambo Oyo. On ne sait pas acharnement ou pas acharnement. Parce qu'on a parlé de l'Ikambo Oyo, il y a gratuité de l'enseignement, Bazabo Loba Ezagi, les Abos souffrent dans Makambo Ebele. Entre autres, il y avait des écoles fictives Ezagi Nakati, et entre autres, Ezagi dans Makambo détournement au Ezagi Nakati. Koloba était battu Ebele, ba NU. Ma nouvelle unité na ba NP ba non payé bazalaki ebelé mais la situation na bango ezalaki régularisée mais mbongo ezalaki tellement ebelé parce que école fictive ça veut dire si par exemple je donne un exemple s'il faut payer $100 par enseignant mais balobi que vous allez payer pour 100 écoles et dans chaque école il y a au moins 100 enseignants. Dans 100 enseignants sur 100 écoles, 100 fois 100, ça fait $10,000 pour enseigner le bofuta, bah enseignant wana. Si quoi yo, bah $10,000, si quoi $10,000 wana, si nous avons $20,000, $10,000 monsieur est à la paiement et ça qui pour na nouvelle unité, na ba non payé au ba mécanisme na no bangote, mais bah ça batang ça déjà na kati ya ba école na biso. C'est quoi qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de répertorier 100 écoles, on retrouvait que dans la liste des pays, on retrouvait
300, 350, 500 écoles. Ce qui faisait que la masse y a bon basé tia pour la gratuité de l'enseignement. Où ils avaient une enveloppe à 100 millions de dollars où il y avait Banque mondiale à boy sous financé parce que basé comme on a clair dans Makamango il y a gratuité de l'enseignement. Basé comme on a que bon maman ils ont pas ébélé mais batou ba plainte des accords ébélé. Parce que la nouvelle unité, ils ont pris en charge, ils non payé, ils ont pris en charge, même bon, ils ont pris dans la poche à l'individu parce qu'il y avait des missions ad hoc, missions parlementaires, et les cas qui, comme on a été à l'école ébélée, où ils ont une école fictive, il faut savoir aussi que les catholiques aussi sont cités dans le cadre de Makambouana, dans le cadre de catholique, une école fictive, et ils ont qui peuvent être ébélés, néanmoins, ils ont nazo relais ka information mongo bato misus pe bazolo ba acharnement oyo ndeko cardinal ambongo azanango sur la personne du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comment on a été l'air bazolo la likambo gratuité de l'enseignement il y a beaucoup de macabées na kati kuna entre autres ba catholique pe baza retrouver na kati makambo wana white and sin ndenge ba anglais balobaka likambo yango wana lelo bal eza sikona ka ya justice parce que makambo eko kuma elengi penza politique na mboka Congo comment on a été ba ministre o bazaka ko mbenga ba tout puissant ba intouchable na ba régime uti ko leka ya mbalo to komi komona le pasteur Amos Mbayo Kitenge azaki débarqué baboy abi mamboka bazongisi comment on a que ministre ya formation professionnelle yepe bakangi bazola nele pour makambo détournement comment on a été bato bazongi ba tout puissant bazaki komi permettre que ça n'importe quoi bambongo ezobima ba millions na ba millions bazobungisa ngo ezokende loko ezolimwa lokola mungu na kati na mai mais mbala oyo coup de chapeau vraiment la justice na biso coup de chapeau na président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa lobaki ata soza mwana mai ata toliaka nayo ata tosekaka nayo mais soko le mungu aleta makokamata yo mukamati kongo salema na ndenge ya liboma vraiment na mboka na biso tolinga bongo parce que yango ne ekotombola mboka na biso komona ete mutu ata déplacer ta biki ya l'état komi kobanga les jours wana mungu banoko tembele na ba caisse ya l'état jour wana ba salaire bato ebanda ko mata jour wana ba condition de vie soki corruption le mona mboka na biso to komona ke mbongo nyonso oyo bandoleka ata mboka mbote ya likasu et pas ba roulage eza lisusu te komona ete na ba instance nyonso eza na ba secrétariat général na ba affaires foncières na ba affaires na ba ministère donc comment peut ça mbongo ndenge longo bani tozofuta mo na caisse ya l'état pe oyo kosi na caisse ya l'état mutu pe atiki yango acquis des droits nde bongo ne mo etongama boye elengité boye to linga komona biso etambola vraiment sans parti pris vraiment coup de chapeau. Moi je ne suis pas là pour nazala pona bato la majorité topé bato opposition topé aux à la résistance mais je suis là au milieu du village, je suis en train d'apprécier les choses parce que nous voulons que les Congo puissent avancer. Ba défi est le gouvernement il y a quota ba mon avis que ba o bazaki liboso wana je vais encore un peu rire de ndeko comment ça s'appelle encore les députés les noms va revenir à l'objet azolo bagete bino bat bolongwa na bokoti na gouvernement 6 mois après prison. Soko yibika mbongo prison 6 mois après donc eza bongo eloko l'été c'est que les bateaux ba zongi la kobanga ngo baba no zongi la kobanga eloko l'état et ça la penza biso vraiment très kitoko comment on a été muso va investir na Congo aza sûr et certain que l'état est sécurisé et non mbongo azokotisa na ba capitaux na et que na ba poche ya bateau. C'était là l'analyse d'aujourd'hui pour sabino que likamande ko Willy Bakonga et comme ko tomboki saba misusu mais et comme pe ko pesa pe kanda na elengi moko na ko seka vu que bandeko na ye moko o esekela ki normalement va soutenir ba moni que te likambo ndeko osali penza eloko ya mabe et c'est que la justice est mis chargé na yo ko banana ba famille na ye moko ba désavouer ye Rigen ilanga Bakonga alobi que te esengeli ndeko loko leki mbongo l'état kene ko samba na nkuna famille ekokufa nango te etobena na biso na famille mais kene nanu kena nguna makambo ya l'état nanu osilisa na l'état kuna ndeko pe André Kimbuta alobi que te Willy Bakonga place na lisusu na Sénat eza lisusu te malgré que bato misusu balingi koloba ndango na que te le Congo va commencer à gagner l'air to kolinga ko dépasser ba acquaintance na biso régional ba acquaintance na biso tribal to travail pour na intérêt ya Congo ezala yo za ndeko nanga oza muluba oza mungala oza muswahili oza mukongo mais oyibi osala eloko ya mabe nga na ko soutenir yo te. C'est comme ça que notre État va se fonder et va se hisser un peu plus haut.
Donc, si vous avez aimé cette émission, je dis déjà merci à vous tous qui nous avez suivis avec une attention soutenue, qui continuent à nous soutenir avec vos remarques. Bon, on a des remarques, moi, remarques. La place on a qui m'a place on a qui boye. Ceux qui peuvent tout qui moi motolim bisa po ezali ka vérité à mon étozo loba. Tomi pesa ka ba ou muka ko lobela bino vérité. Biso tolia ka munga mututé, tolia ka munga opposition té, munga majorité té, munga ba résistant té. Tolia ka ne munga ya musala na biso ndenge Bible lobi, okolia na mutoki na yo. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Jack Kanangi qui était à la prise de vie à exaucer. Merci à notre productrice, notre number one, la queen, la patronne Bella Dinganga à partir de Londres. Dites aussi merci à tous qui travaillent dans l'ombre, dans la Vision Plus Télévision. Merci Nabao Nyos Balandaka Biso. Merci pour s'abonner encore, pour partager, pour liker l'émission, pour taper commentaire nayo, pour tout le monde pourquoi pas André Kimbuta, pourquoi pas na papa na biso Gabriel Mokia ameka ko sembola makanisi na ekoloba pona nini aye ko kotela ndeko Willy Bakonga et vous allez avec un grand plaisir na ko retrouver bino très prochainement na numéro mususu. En attendant soko nyo contacter biso numéro ezana na se écran na yo etango eke okomeli biso na WhatsApp topé obengi biso wana et vous allez essayer malakasi ya ko solola bino pe ya ko répondre bino. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Bon week-end et panayo. Bye.